je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ndenge ngana bino. Toso la kabi kolonyoso na lobatu na lobate na koloba kaka pol bino motinda kingai na lobakasi. Soki nazoloba eza pona za na kanda te eza pona. Na lingai kaka na ya koloba. Lelo naza na bino tir au but. Bana tu ya chango lo sako na bino bozali. Bana ya mwamba lo sako pe bana ya funa lo sako so na kebo no bana ya mo lukunga pe lo sako na bino na mingi na makaba ebele ya mona niko pe na bambote bilete eroyo po eti amakanda na obela liboma ya nini bandeko boyebi ke to uta koza na bino na komba ya defi komba defi na ngana bino ezaki na komba moko oyo esenga mai kaka ebunda mapole la to eko bundama bon to mesana kina ngombe balobi malege ba mesene boyebi ke bino ba mutama besoin to betani solo ma bien ngana bino ma clair bolinga ta ko bakta mbongo tiko ta mbongo tena kati me bolingi makambo ako ya kolandela kati tina suke zo sanga mutema pasi pa mate bazeli bato ya balamba batabala bazeli batabala batabala ba otati Wa mbote champion local. Mbote na yo, mbote na yo. Mbote non, moni eza kamga ya esengote, moni tolobaka mingi. Soki otie caméra liboso na ngabu na oloba mingi otinga micro na oloba loba. Mais moni ring. Yango nde kataka makambo. Ona kopeta ina kopeta. Yango nde kataka makambo. Change yango na memi yango kakati. Oka kilo ngana memo yo kango te kilo eza. Yango. Ah, mbote na ba fan tout. Ya 4 club Kasavubu. Mbote na ba fan tout. Ya champion de Kinshasa. Animal Lion. L'Undertaker congolais. Obi mko bien na suna. Le guide suprême. Ah. Tenant du titre Oyo Azola Kisanzela. Tenant du titre Oyo a défendre un titre naye na balabala te. Tenant du titre Oyo avant combat il faut signer ba protocole boyo kana mikande signamé pas. Tenant du titre Oyo ligue azo reconnaître ligue ya ville à Kinshasa Oyo a honoré na pesi na ba diplôme de mérite. Eh. De bango kuna mene ni soba tenant du titre mususu ngona basta na kabe ona luyenge. Ah, biso to la kisaka nzela ata lelo to zalate to za biso nakati ba polémique mike te mais to pesa kaka nzela. Omoni soko bandi année au banda janvier tina moment toza 4 quelques Kasavubu to sa nini to tracer ka nzela to la kisaba to kaka nzela ya kolanda oyo à comprendre oyo à comprendre te atira ni fami bon mais eloka madame balanda kaka tena ni titre champion de Kinshasa azaye moko te na plateau biso to pesa na nous ayaki lelo abaki akoloba mingi tebi ebisi mutu aganya kaka double champion de Kinshasa. Triple pour Nazaki Sousou, champion ya tente militaire. Deux fois champion de Kinshasa, triple champion. Voilà pour nous dans la raison. Mais les là, il y a un côté, il y a des techniques, côté champion local, Maboko Yanzambe. Ah, des techniques, vous dites que quand il y a un plateau, vraiment. Yongo ibikaka kala melelo ke pinzana ba mwa bilengi moko boye ngeba ezala oui ba dete soki kaka mundina gagner aoka ka ndeye mta gagner kwa abike misala na yimta osala ni yosko zoko de yo to mi senti effectivement mais ebi kombo abenganga dete turbo de chasse les chouchous de tous les techniciens yoka sko kombo ebini na suka wana les chouchous de tous les techniciens mais donc na osala ndi musale zomona na miso abato ona sepela fona za la fière ni ndi turbo te bato baki na musala imona na miso abato tuki na makambi ya defi oyo ona kaka boti tango na nebwe baluka boye sala boye nini boye ondi monde obanga ondi nini bana osala boye bon koloba kobanga c'est trop dire yo moko yebi na miso soto te vraiment na RDC meilleur club des 4 clubs Kasavubu. Biso kutu yo moko ya ba organisation ya biso moko ya club mona ka degré ya professionnalisme au biso to sala. Bon club ne va pas club ne va pas solo mo yebi ko na obenga champion manga. Acteur à film.
oya otourne nde bafilme otala baépisode ya bafilme ya champion animal bino bakate bolingaobi bakombo ouais donc mikolo baobenge artère ya filme yango mpe naolansa appel na bafani na biso nyonso oyo mpo bafani oyo baosepela koleka bafani ya 4 kasavu baza te pour le moment donc bafani ya bilenge ya catch bafani ya catch club kasavubu bino tout donc na minute oyo boyebaka champion na bino kombo na yo bobenge mikolo artère ya filme acteur ya filme ya ndetakeni lion le guide suprême le guide suprême naobe esiko na badetail place olobi ke soki mpe kobanga to nini non naobe il faut quand même tout à l'heure que 4 club kasavu bino basalaka baorganisation makasi oyo kutu donc epanisaka mwa bato ezali kaka mwa badifficulté moko eyaki nde ezalaka kaka mais du moins bino moko omoni ke vene esalami l'équipe en bonne et due forme donc tout le monde azalaki satisfait oyo ayaki koma tout le monde azalaki satisfait oyo ayaki komba mais tozonga nanu moke esika ya champion animal to tuna ye po tobandosala toki koto oyo moyi koto po ndenge na mbati ya question mpe na doza monana neti bana banzali bazalaki sakisaka mokete nazongi na koto nakozongela osima detective bo de chasse le chouchou de tous les techniciens naye nanu koto champion animal tobetela lisolo moke champion animal oganye mais ngai nazalaki na protocole d'accord nazalaki wana vraiment est ce que oganye vraiment ndenge protocole d'accord esengamaki ya liboso nanu oyoki entraîneur na ngai molakisi na ngai parce que na moment oyo soki ozomona na obrie boye eza na makasi ya DT Turbo po entraînement oyo ngai nazwi avant tokóma le 11 le jour ya combat je crois na 2 jours wana puis bandaki le 8 le 9 le 11 le 8 le 9 omonaki ngai te DT Turbo oyo tozobenga ye le chouchou de tous les techniciens donc façon asimbela ngai donc yango omoni résultat oyo omonaki likolo ya ring alors na moment oyo aza double champion de Kinshasa oui oboyo osali mokili na yo nazondima yango na confirme yango po bamisusu baolanda bamitu na ndenge nini omibenga double champion de Kinshasa à partir du moment où le 11 na remetaki ceinture na nga na ligue na mesa ezongi donc nazalaki sous champion te allez na bundi lisusu na beti ye lisusu donc pour la deuxième fois sous nakomi champion de Kinshasa oyo ligue a honoré ngai ligue apesi nga diplôme de mérite ligue na biso na nzela président Jonathan Makoba na nzela direction technique ba reconnaître valeur na ngai bapesi nga diplôme de mérite ligue nalobi club te attente te nalobi ligue bakonzi ya Kinshasa voilà ba comprendre que non le champion de Kinshasa oyo azolakisa nzela le guide suprême ngani na otalisa sikoyo nzela na oyo etali badefi na oyo etali kodéfendre titre oyo moto oza na yango ngani na otalisa nzela oyo etali ngai baorganisation catch club kasavu tozotalisa nzela oui nayebi champion animal ozotalisa na nzela nazokóma na mutuna na yo nazokóma na mutuna na yo et puis mutuna oyo tuninga lolenge na beteli tomato yuma peureux lâche oyo akanisaki na kozokisa ngai na mutu nde akaka longa ngai me nalakisi ye nani azalaki vrai lion epuis nalakaki ye na kolia yo nalie ye mpe mutu nano eza boye nano eza kitoko champion local obiki nalongolaka o mpona bwania bandela lisusu mpona esalaka su bien nano nazalaki na protocole d'accord ok naza le seul journaliste oyo na assistaki à part Pro Chanel parce que faut trouver nga na Pro Chanel na nini wana na protocole d'accord voilà to filmaki a elongo toyokaki boye ke nzete ekokota kiti ekokota objet tranchant eloko oyo obongoli motuna na yo motuna otunaki ngai lolenge oganyele tomato est-ce que ezali lolenge oyo ezalaki na protocole d'accord voilà ce qu'on a répondre yo sikoyo en tout cas nga naza légaliste nalandi mpenza ndenge batexte oyo tokomaki ya protocole d'accord na beteli tomato na lolenge ya respect ya protocole d'accord epesaki boye
façon nini moto ko gagner le combat ezalaki par tomber ou par abandon ou par bien match nul ou disqualifié donc match nul voilà d'ailleurs match nul ça ko gagner donc na zuka deux moyens ba pesaki par tomber na par abandon mais tomate on a bêtillé par tomber non 1 2 3 et puis c'est là tout a dété na ba yemba gini tomate a quoi na pour l'animal tomate a sambwe voilà a quoi na pour l'animal champion animal Taye Manzaka. Ah non, non champion za moko en tout cas na beti ye, akanga mbanga na ye, azwa temps ya kotala mwasi ne na ndaku alandela ba devoir bana po classe yango ezokanga mata. Asanun ba salam ba sita na ndaku a déjà tolandela bango ba examen batanga ye pas wa temps siko et pona moni so akomi musicien a juste souki mba ati a juste souki angelis na biso ka angelis la gango nani olia akende achata super black to akata kolo akoma ola alandela na ndaku na ye foyer na ye bana voilà conseil onga na opesa yango wala pona eloko oyo alongola motema abosana pona eloko moto azodeside alobi ke alobi na mikolo na nga boye lokola mo boye po topesaka ye te mwa ndambo te mwa raison moke nga nazali na protocole d'accord baboyaki nde boobjet baboyaki boobjet balobi kiti ekota alobi ke lokola kaka ntango bitumbe bandeki kobundama parce que soki olandi malamu na kati ya protocole d'accord wana bato bakolanda dimanche parce que awa nete soki na kokoandexe dimanche wana ya nini balobi boye mutu oyo bato bakokotela ye na nsima to mpe bakatia bakomata bakotela ye mutu wana aza diskalifi na ye ayebisinga babi soki botali malamu babandeki kobotola ye kiti ntango babotola ye kiti eza lokola bakokotela nde yo sikoyo ye azolobaki andimi na ye koganye wana te aza prêt akotisa recours abandela lettre ya recours bobandela kobunga sikoyo ngai nayebi te yo te azonga na ndako to akoti lettre recours okozala prêt ekondima ya liboso no naza na bureau na parce que ezalaka nango normal ye mutu akotisa lettre recours eza nango normal ezalaka oui ezalaka lettre recours ezalaka nango mais il faut babase ezala faut fondement ezala ngai soki akoti lettre recours ndenge olobi wana asali erreur monene asali erreur obike bino mpe bapandisango bobomisaka bato parce que omoni micro na yo osimbi oyo yango ebomisaka bato mutu soko kaka amoni kaka champion lokale na micro akobanda koloba makambo oyo ayebika okokani koassume te alors donc ndenge oyo omemama lisusu na oyo kozwa ye donc olia vanda na ye na miniti oyo soki bosalaki na émission makambo alobi no na miniti oyo na ndako ne déjà nasi mwasi na kokanga biloko akei nazoyebisa yo po libota na ye mpe bapekisaki ye babisi etika komba wana koaffronte ete matie mutu makasi soki akoti lettre ya recours na ye nga mpe naza na bureau je crois directeur technique na nga azali tovanda tokotala parce que caché tosengaki sponsor amona na ye te mais ligue ye moko azwaki événement atiango peya nde asatisfaire biso na bacachet wana alors basponsor aya mpe na basponsor po nga mpe naotia susu caché nanga naotia susu caché nakolemba ye mpe te po soki nalobi naboya komba retour to aninga abi akotisa recours na ye naolakise ke nga aza vrai champion un bon combattant nalalaka na ndiongo ya bitumba te nayebisako likambo mbala o mbala nalalaka na ndiongo ya bitumba te ntango tomemi ceinture oyo tomema yango mpo todefendre yango na ngonga nyonso oyo tokobengama yaka kodefendre tokoya tokorépondre présent atika koluka baraison tomato ozwi griffe million tomato obetami tomato okende vanda batela libota encadré bapeti litière oyo boza na club d'ailleurs en passant napesi bafan nyonso ya champion de Kinshasa animal ya bandal bana bandal bambote na bino nyonso oyo champion na bino ye champion de Kinshasa na bino ye oyo azobeta oyo azolakisa nzela
mais déjà yo moko yebi ke ata continuer kuna obeta ye omoni nani champion local na yebisa solo omoni biso tobunda maboko polele tobunda lolenge bamama na bapapa babotela biso boye maboko vide yo sikoyo bitumba na yo il faut simba kaka eloko donc lokola babangaki baempêche ye oyo ndenge azoloba baempêche ye kiti ale nde yango agalobake komba mais sikoyo nalobi likolo ya ring azobundana nani azobundana bato bakanga basimbaki ye bawela ye kiti to azobundana nani omoni likolo ya ring omoni na etelo omoni ntango toza likolo ya ring bino boomona animal mais ye kuna ayebi oyo azalako eloko nini azomona likolo ya ring ti azokita akende oluka bakiti na ye na bachevron na ye abetaki bakiti wana mais après kobeta esali nini plus de 25 kits abeti yango en désordre papa oyo eza lion ndenge dete turbo déjà ndenge bapreparaki ngai biloko wana nyonso wana asatandaki nango chevron abeti chevron aetrangle nga na bachevron nini oyo ye asali te prise nini oyo ye abeti te me nalakisi ye griffe lion yango nde kaka esilise carrière soki akotisi susu ameki osala erreur ya kokotisa susu lettre nayebi so ya tour oyo ye mutu sikoyo ozonga batongi ye tolo na mokongo na motu tika boye oui je m'appelle Mamboka Ndomé nazo bana esi ade effectivement na teno une pause apa na ngina matisa sur question mais na zoki na question na ngina tuna awa dite tirko tu es fa na yo na landa mwanda mbwe bona zonga boye na eboye dite tirko lelo ni bona ina dio moni vraiment loi oyo parce que bino na mesa na bino kuna combien protocole de confiance mais na moni président ya ligue ngai naza na image soki mpe tembe moi soki tembe babengi ngai naye na image po président ya ligue atangaki protocole d'accord les jours qui devaient signer le dimanche kuna atangaki yango efilme après deux personnes mboni yango na linga le même président ya ligue aye kuna fa bakomba abandeli kotaki protocole d'accord wana achange malo mais bino na direction technique kuna modepandaki tomate te ata yo moko est-ce que fallait que la jeunesse quand même pour les bonnes tomates mais bino tomate champion local avant la réforme de Yobo na olobela na moi moke moi manœuvre moi esala même côté ya directeur technique voilà normalement nga naza directeur technique ya champion oyo ataki titre na ye en jeu oyo fale badefie yango normalement fale nga nazala na table officielle wana naza mopanzi na table officielle mpo na ye osi makambo nyonso baprotocole banini mais j'étais étonné bayaki wana ono biso tolonga pembeni basizaka badirecteur technique ya ligue wana déjà tricage ebandaki nde mpa na biso babandeni na kokike biso 4 kasavu voilà alors mbala nsima bokongisa baorganisation po bopesaka mpe mwa image ya bien epa bato voilà merci yo rappele kiti azwaki yango wapi na directeur technique nga babenga na yenga non yo longwa pembeni kele mais tomate azwaki kiti pembeni ya direction technique merci beaucoup elo msuna nga lobeza nini nga nayebi te tomate oyo aprépara ekoma yango nga na préparaki champion na nga a conséquence ok tomate aprépara ine komba te tomate aprépara inde kivoyoutisme elo nga na remarke jour wana wana yango moni ntango deja baokange bakiti tana motu na bamatika ya koéchappe elongo peinture na motu mais oyo sheke uluna to nini omoni bilo oyo apréparaki donc nasekaki effort tellement directeur dete tirbo mayele beye na motu moi champion man ndenge avandi wana champion man nde avandi wana baséance batravail pendant ça ezalaki ya biloko wana yayaki wana nayebaki deja ozala bongo taka na opete bakiti wana na mokongo ba 50 fois sikoyebisanga yo soko obeti yango te ngai na ozoaenga chevron wana kutu koloba tala omoni tomato nga oyo nakomomona ondire fami na bango nde balie so bango mo bazobanga ngambo ya kolia tomato donc baningi ya kufela na maboko ya champion animal makambo nga nakomomona nde eza bongo mais comme ezake sport
nyonso ezalaka prévu mpo moto akokufa elo mosu nao sepelani mpo azala mposa kufa na scène ozala deuxième ato papa eloko soki etikali ndango wa mbete to bato oyoko papa wemba mibale kotika koyesa motema mpasi na mposa oseka naita po kozala dosi mote asekaka mingi wekwani yesa aseka boye te nasongina sikoyo lelo tomato andi akufaka moko naye akufaka moko na bino abi akota nayebi te est ce que okoki kopesela nga message te bakoti eloko oto oyo opesa kaka soki mpe baona privé bato balbo olobaki te opesa biro komité mobimba bana na fédération ti banigi ti baclaire message te soki tomata koti ekumbala oyo to respecte nini protocole d'accord parce que bana bandali babite no respecte pas protocole d'accord nazali kuna nayebi te babeyaka kuna kisozo lisusu baintervie ya bani bazolela kaka no boexplikaki yango baba bino bango bamona te ke ekaki ekotaki wapi yebi te mais bango babaka bino ebiso opesa message. Merci beaucoup champion local bonanga lobaka eloko moko champion animal azwaki kiti ozo yango babamaki kiti wana bonso bapesa ngala tele nazomona kutu na président na biso ya club kuta nga telema ya ngani kunake na omaîtrise na ese président tika biloko wana tosinyaki yango biso déjà topreparaki par rapport na oyo nde président na biso akitisa mitema bangi na chevron ebetamaki te ebetamaki te etrangle kutu na champion na ngai etrangle panda yo moko oza wana baimage ezali bato bakatala ngo to bakatala te nde sikoyo par là comme ezalaki de eloko biso mpe totravaillaki ka chevron ayengo engai eboma ye ebozeta chevron te na kamwa akuta ndengela ya chevron ngoni atika na ye po oyo ye azwaki tukokutu na asiki te aondima soki toatama d'accord ya biloko te aoboya biloko oyo azoya nango yango nde ngai eboma ye mais ndenge nabike balie na famille na bango aobeka liwa kasi liwa ngango wana yango nde kitoko donc soki kutu yango nde naosepela fort po kuna moto akokota te moto bakufelaka kuna na kati epuis naopesa bena continue pa champion nanga so akufi te kotike tokopesa continue sika mama faki akusaka pembeni te mama faki akusaka pembeni mosika na soki no esika ya champion animal lisusu moke parce que nazobalancer awa ntango ebi champion animal bakisa le guide suprême acteur ya filme nazoki esika ya champion animal le guide suprême acteur ya filme lion gris en directeur ken double champion de Kinshasa triple champion de Kinshasa moto osala nzela mpo apasa nazwi komona nge epasola na pesi epasola na bango azopasola pa voilà wana natika commentaire wana nalobi kaka champion animal tobetana misolo tongi kokende vers koshite me totuna nano moke misolo ya yo moko ntango kosentir ke obimi ete to obindaki okangaki na facilité te soki nalobi nazala sincère liboso no avant nalimbisa na rebondi moke na bapoint oyo dete na nga alobi omoni ke na protocole d'accord article moko te eza violé ezela no te mais yo moko mpe nayebi ke yo mpo oza moto ya bankete osalaka bankete protocole d'accord merci aza fédération je crois il faut tout expliquer opinion ba comprendre ngo malamu président fédération kutu ntango amoni ekomema bainstrument aintervenaki ke bakata komba mais président ya ligue lokola ayebaki baclose oyo ezalaki na kati ya protocole akataki komba te kombe continuaki ti na suka dete tibo aclairci bien alobi ke kiti ebetamaki to ebetamaki biloko nde nyonso oyo ayaki nango asalelaki yango komba banilaki te ya mabe ndenge ezalaki ntango ase servir na kiti apres ligue akati komba wana ndenge ezalaki
barespecte te mais ligue etiki ye asalela biloko nde nyonso ayaki nango asaleli yango mpe ntina suka article ya mosusu elobaki façon ya koganye ezaka par tombe na par abandon tosaleli nyonso papa tokonsome baarticle na biso nyonso J 3 lion voilà mais griffe du lion papa na yebi yo wana eza suka masolo alors so na bino ya sikoyo akoka te akoka ngo te sikoyo so na ina na question tuninga so kombe ezalaki facile ou ndenge nini kombe ezalaki facile te wana photo ozala sincère combat ezalaki facile te c'est comme ça boni détail biso ke tozalaki préparation ya combat wana tosalaki yango sur base ya makambo oyo ye tomato asalaka ndete na ngai ayebi ke tomato akosalela kiti ayebi ka koya na chevron po toyebi ke milangi nde na babini bapekisaki donc entraînement oyo nga nazwaki ezalaki en fonction ya ebundeli ya nyuma wana tomato pere wana elo moko ya surprise epa na biso esalami wana eza ta toyebaki kanaka ya wi toyebi kanaka ya maboko pamba te et puis mpe azwi mpe chance mpe asaleli nyonso ya monaki animal yango bebe ya monaki animal yango bachampion mosusu oyo bagangagangaka basalaka eloko te animal aza actif animal azotravaille kombe ezalaki facile te mpo ye ifallait azwa temps ya kobongama asala baentraînement abongama malamu ye azwi nde temps ya kotia teinture azwi temps kokotela ye te mais abdominal wana na police yango na baspiri so abdominal atombola elamba baolakisa ekomi rouge namonaki yango te omoni bacote ne kota gauche ekomi rouge na démolir ye bacote na baabdominal azoyebiso wana il faut alakisa atombola elamba boye alakisa libumba yango ndenge ekomi biso tobongamaki il n'y a pas eu violation il y a protocole d'accord le protocole d'accord ezalaki respecté tina suka aluka nde rubriki te tomato kosala erreur te ya osenga retour wana nazoyebisa yo mpona tonakite na émission na ngana nganaki na champion animal lion epasola na bango tomato borespectaki nini mais ye na mitema na moka borespectaki te soki aye kokota recours oza prêt ya kwasitango conseil naopesa yo tomato zwa temps kata suki wana longola bacouleur otietie na mutu wana okanisa yango koambuye bato oambuye omi ambuye yo moko osambuye yo moko conseil ya liboso longola suki wana conseil ya mibale kipe libotano conseil ya misatu se concentrer na bachampionnat batante ezobanda kuna championnat ya batante nyonso eyebanda luka ata oyeba ndenge kodefendre ceinture na ya kuna kuna oya lisusu epala ngawa te oyo deja comprendre eza ya niveau te soki osali erreur ya kokotisa susu défi ya kokotisa susu retour je crois oyoki nde te na nga ta alobi ozalaki soki akufi te kotika te donc na komemo na niveau moko na kopeto jusqu'à la mort parce que naboyi mort ndo mikolo ari nayokiki anga bima deuxième mutu apart papa wemba ye nde mutu alinga bima soki eloko ye alingi yango wana naza presque mpona kosatisfaire ye tomato olie otondi tomato olie otondi baconseille yo malamu osololi na mwasi no na ndako avant oya na émission ya champion lokale osenga olobaki okotisa sur lettre orefléchir malamu osepela oui je m'appelle maboko ya nzambe osepela wana ngai te natika kopa te batika muka na kopa vraiment message ya suka na kopesa eza kaka tomato soki okotisa lettre en retour ya retour toza prêt tozela yo po biso vraiment mpana biso tokindebanga te somona artere afilma te ata futani na baassassin babimeli so combien pas se défendre donc yeba kozoya liboso ya artere afilme etozolanda sense kutu nai nalance nde message po tomato kuna omona aza métier soki mpe bato mosusu baza mpona moni ondie bato bango mobanga animal namoni mpenzaki ondie animal yango mobangisani bafutu boya na bino boya oyo alingi adefie tu ceinture yango aya biso mosiko tokomobenga bino ya kobenga mpo bokili
Donc boya ebele boya ojo na tukale na pesi bambote na nga na bandi vraiment epai ya jogo na ngai international kabongo kasongo plutôt asololaka bien na babie na ye epuis na pesi so mbote na président Finesse eza ya 4 club Kasavu président oyo azongisi bilengi ya baclub bilengi ya baclub oyo club 4 club Kasavu ndenge ezokivre wana c'est grâce à lui le président Finesse bambote ebele place azali bambote ebele na bafani na biso nyonso tu ya 4 club Kasavu oyo balingaka bacatiere ya 4 club Kasavu epi nazosenga na bamesene oyo balingaka kati bolingaka kati ya bien donc kati ya bien nani na 4 club Kasavu ntango champion na biso badefese oyo antuka boyaka vraiment botia maboko puiske tozodepense trop biso moko tozodepense trop mpona kaka kolingeli oyo na biso tosalaka alors so tosi bato vraiment baosoutenir biso na asi na baide oyo biso toza nango tokotombola mpe kati na biso ekebi likolo ekebe liboso donc merci beaucoup baoyo nyonso balingaka kati oya bosoutenir biso ndenge koleka. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe na éviter la zone alors qui pas ya champion animal message ya suka pe quelques mots qui ça bien. Bon, message ya suka ça kaka. On y poids et lokolo. On y ceinture. Atie bo mona na ba logo. La ville ya Kinshasa. Tomato. Et puis so passe on peut pas. Oratango olukango na posala ngo ozwa te atosali nyonso atokomona bamfumu atoki soki okende wapi oyo otikolo ozwa ngo te maboko na yo kotikala kosimba ngo te. Je m'appelle Maboko ya Nzambe mokolo maboko yo kuta simbi yango te bongo yo osala erreur. Na pesi mote na président Finesse, président Finesse, président de la Club Kasavu. Oyo penda zo bakisa 1 plus aye na libanga na ye, aye ko bakisa na catch. Aye na 1 plus na ye. Grâce à ça vraiment respect. Na pesi mote na honorable France Diongo, ça ko bossa na. Oyebi garde du corps na musu. Kasi faki te na pesi mbote na fatu kasa za ba bisou donc na pesi mbote na sita sanon salama baze belé na pesi ba bote na ba fan nyonso ya catch club Kasavu ba belé mame toujours be loboko na loboko to simba na kaka catch club Kasavu likolo makasi. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na kunguke na suka ya émission na ngai bolimbisi vraiment mingi ya kodete na zo regrette kaka ke ba message bozomona na ti isa la vraiment bien te na ebite bozela kaka te bokomi na batamba élection de bondi ko ko kamba boyi sanga chapel lokale 4 congolais la santé na isa bino ni 4 congolais eza na moya bien zali mais sauf que tozaki na ba rengi ya bien te tozaki na ba moyen ya jina ke muta wonjima ami bambala mabelezi makasi ni babino barawana apena simati bakinyima ya moto alikuwa ngana likaya. Le champion kale bazoya déjà bazoya parce que ba moyi ndenge catch club Kasavu bezo mema catch ya ville ya Kinshasa. Ngamo ko tenant du titre champion de Kinshasa, triple champion de Kinshasa. Le guide suprême, acteur à film, lion na bango, le gouverneur ya bango nyonso ya ville ya Kinshasa. Muto azotalisa nzela, muto azotalisa ndenge défi ezala, muto azotalisa ndenge ba signature ya protocole d'accord ezala, muto azotalisa ndenge ligue organisaka, ndenge ligue papa ligue reconnaître ligue apesi diplôme de mérite na champion de Kinshasa na ye. Bon, tondi marape ba. Donc na lolenge ya sérieux, na lolenge ya professionnalisme tozomema makambo, ba mécène na yebi ke baoya, ba sponsor ba makoleza na nzela. Je crois que c'est simplifié. Oui, beaucoup simplifié, vraiment, ça avec plaisir, beaucoup simplifié, vraiment, il y a solo. Pour la bosse, ça fait, ce fait quand même, 4 pour ce bilingue, mais c'est plus que les canons de mon avis. Nous, vous simplifiez, c'est comme une colo macas. Le bain, parce que c'est ça la bilingue, la catch. Pour tout cas, la moi, oh, toujours le bas, la joie. Si tu aussi, ça moi, oh, tozali suna masolo donc nazo flasher déjà aux anabumbu aïe bana bumbu tokota siko na bumbu bana bumbu déjà ba de la champion animal
aokita mabela bumbu donc kuna toyebi te soki ozala nani bana bumbu ezwi kuna ntango toya na bumbu oyo akwei na faux poule toleki ye bana bumbu bakashe ya bumbu da babubata makaka bakibombu bafani tu ya bumbu bozala calme ti mwa oyo esila tosepelisa bino nakomi na suka ya émission na nga koloba ke mingi nazobwaka quelque mbote nopeka je crois 5 personnes bango nde basololaki bien simi oyoki na boke te ndenge basololaki kilo makasi na champion lokale mais avant na banda kopeba mbote na pesi merci à toi na président Finex président Finex en tout cas merci à toi ndenge ozotindika kati te kasavumu mosala kitoko vraiment merci à toi na yo na bandi koloba ke tokende biso nyonso na université méthodiste palais du peuple numéro 1 soki obi komisa na université méthodiste université moko ya bien eza na bafaculté ebele kuna donc bozala desi te mwana université méthodiste na nsima ya palais du peuple aveni palais du peuple numéro 1 université méthodiste tokende komisa kuna bafaculté eza ebele après koloba bongo na yobi ke toki na bwaki vie nanga Prosper bakini mwana Dallas ye Prosper bitumba yango tobanda kosolola yango oyo mais vie Prosper toyoki te toza mpe na posa tomona ye te tosantiki ata na mosika bambote nokuna na Dallas ndenge moko ntango tona bimu vie Prosper na bebe moko Jerry Kitola mwana Belgique atombo Jerry Kitola ye buta zaka mbamba na makambo temi na nisika ino mais chanteur Nima na gagné ate abedi tomato yango masolo ngambolo bambote de pe kuna na Belgique tozozele pe kaka ya po dingo male coutumier papa na kinge kuime yo yango wana ma erataka te jamais rata de double test monsieur le maire de Duboc toujours ça la dingue ezala café dona mini mwana États-Unis tongo mwana mwasi oyo nzambe ayokaka losambo na ye dona mini États-Unis yo yango wana pe na bibiso nyonso na nsima ya fondation Gabe Kindembe Fondation Gabe Kindembe nayebi ke yo ozalaka moto masolo bakachere emo mpe esala bien so koti mopanzango mpe oyo na boyi na ngai balobo oyindi biso moto na biso otindi ye boye natindi te je elandaka masolo ndenge ekende alaki ndenge ezalaka Papi Ndonga le voyage choix eza te Papi Ndonga le voyage choix eza te bongo Niclete Katende Maître Carlo Gojila Maman Nicole Kanda BCDC Equity Bank Chanel Bakine yao yango wana pe soki nalobi ke emono vivant tolinga biso nyonso ndenge ezalaka kaka esala biso bien makasi Berger Etene Bokopolo Pasteur Bron Bomalika Mama Lili Bwele losako frère Tite losako na yo ebongo soki nalobi merci à Lekapende bien omoi mwana onza na bakinga mikolo de la mine kamba motema ya ciao.